Nassem aujourd'hui est arrêté. Mais il sera remplacé Bato Bakoufi. Comment il est à Mukolo Bako Zobana Miki Bajen? On est bakende ko lukamisala ba biso batangi ataka bango na ndako apa kola bango soki nini akosamba ne mwana Nassem va faire la prison. Komele na ibisa na bi azwa na défenseur na ye Olenganko défenseur na ye parce que nous sommes comme bloc à Olenganko est aussi hein aza complice. Oui, on doit lui interpeller. Olenganko il doit répondre ensemble na ne mwana Nassem. Lui ne pouvait pas continuer à négocier avec les moines semi pour que Bapé se va poste pendant que les Congolais bazo koufa. Les moines semi c'est un criminel. Les moines semi c'est un criminel. Les moines semi a comme mon mboko neti ya yemokoti. Et puis c'est un tribal na degré zéro. Un tribal, imaginez-vous que Batounaï Bazoua c'est le non originaire, il y a Congo central. Les moines mi place naie, ils ont prison à Makalate. Il faut bâtir naie na Osio. Osio ils ont kuna na kota Kisangani. Mais tribalisme a violé na article 30 de la Constitution. Oye lobby que Congolais nous sommes à droit, il y a kovande sika lingi, atonginda kuna ye, aduki musala vandi wana pe alungo mukolo a olinga. Nandexaka na denosaka Olenganko. Olenganko itango alobi na top Congo alobi non, omoni ne mwana Nassem, tozo landela tozo négocier pour que BPC ata poste à PCA hein. Comme ça, il y a beaucoup s'en sortir. Après ce badep naye, na lobby Olenganko. Zoua ne mwana Nassem so lingo pese musala engagé na Fonus parti na yo. Mutualité misunga, yo moko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yo moko misunga. Nga déjà na sadere, ne la sabre na ko ke na Turquie, Suède. Nga na Suède maman, na sa le fond na comme la dina bella, kaponga na si na sadere. La pétrolière Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu, bazape kuna na kosenga. Bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai, misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga. Misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka, so pe senye bi malibanda et bi mission kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Balandia Congo France, boy malam na kati ya tranche na bino to sola ko etali masola politique mboka Congo. Lelo vraiment la mbeli bino maître Franck Kalolo eza na molandi moko pe songi makasi opeto sara ne bo songi na kati ya masolo politique mboka Congo alandaki ami na mama Margot benga na maître Franck Kalolo po akoloba mingi
tolingi na lekana nuna kata masolo politique mboka Congo yango wana mwana mboka Pacheco Munyanga depuis Michigan, le roi de Michigan na yokaki malobolo baki nanga na ko lukelo maître Franck Kalolo lelo to solane tant kaza coordonnateur ya Serge Li ou eza structure de droits de l'homme basée dans la lutte contre l'impunité. Hein? Donc, le reçoit maître Franck Kalolo par rapport à la question d'actualité. 28 ans passés, moi, le feu président Mobutu, Alobaka comprenez mon émotion. Aujourd'hui, c'est la journée de la multipartisme. Ndenge toyebi, mingi babele la état des droits, les loyo. 28 ans passés, tu es pour un confinement. Pour te dire, IDP, c'est maintenant qu'on fêtait chaque le 24 avril. Aujourd'hui, si c'est le 24 avril, c'est la naissance de ma fille chérie, Erika Angela Langou, joyeux anniversaire ma fille. Donc, tu es Nalingarabino Ming, mes trésors chéris. Tu reçois un maître Franck par rapport, il y a ma question d'actualité, il y a les lots. Na PCM à l'obate, le songi de la politique à Mboka Congo. Bambote bisika bozomi boza na monde entier na pesa na numbote comme ça le loto kota na na bosongi songi na biso. Bonjour maître Franck Kalolo. Bonjour madame. Ovi ko se présenter et pas balandi à Congo France balanda ba e bana so koza nani outi wapi au Salarani. Nazali congolais. Des pères et des mères d'origine. Nazali na bengami na kombo ya maître Franck Kalolo. Nazali avocat de profession, Nazali coordonnateur national et centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité, Otobingi na Mukuse Sergili. Et Zali structure Oyo, Tosangani ya avocat, naba défenseur à droits fondamentaux, biso tozali basé na impunité. Tozo lutter contre l'impunité, contre les injonctions, contre la concussion, contre l'implication ya batu, l'ingérence, contre tout ce qu'il y a comme mal. Voilà un peu dans mon présentation. Mais parfois, on peut potentiellement la question de l'histoire de ce et là, vraiment, dès que vous avez mettre Franck. Quand on retourne à l'élo, dans l'Inaïeba, l'élo 28 ans, depuis qu'on fêtait multipartisme dans le Congo, qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir de babandi lelo na ba biso bilenge na ba tata pe misusu pe ba yokango kana mboka diaspora na ngele ba misusu ba yokango pe na ba province. Comprenez mon émotion tant que juriste. Est-ce que c'était la liberté? Il y a politique à Congo to zaki Mobutu appelle ça qui des corruption quand on est na Congo makasi depuis 1990 depuis 1906 je me trompe pas. Bien, merci madame. Na likambo etali multipartisme. On a date où il y a le 24 avril. Ezali date moko ezali historique. Oyo ba parti politique ya mboka na biso au Congo ezwaka bosomi na kati ya dictature ya Marshal Mobutu. Après combat ya ba Etienne Tshisekedi, ce qui a fait que les lots, moi droit d'expression, bien que Mobutu a lâché yango, Mouzé Aye a continué nango, mais natango ya Joseph Kabila ba bloqué yango, natango Tshisekedi a fongolé yango. Donc eza liberté d'expression wana, moi indépendance ya ba parti politique. Lokola Mobutu a pesaka autorisation wana a lembisi singa ndango moniki à tout moment ba commémorer yango chaque le 24 avril. En tout cas, bah, commémorer yango. C'est un peu ça. Et lingi kolobate kezali bosomi ya ba congolais sokineni. Non. Des générations ou bien tolobaka ke ba kambia ba mboka ba période na bango ba ne oyo ba mandat na bango Mouzé Ayaki alingi a continué na droit d'expression pe batouba à la mesure à défendre l'intérêt mboka ba mon clair ye accueilli mon mboka Joseph Kabila aye tango ye aye et comment y kaka ce qui obeti dia lelo ba pesio ce qui otelemeli ba bloqué yo mukamate OK. Donc
comment qu'il comme si tozongi lisusu na tango ya Mobutu avant que apesa busomi na ba parti politique. Alors mwana mboka Tshisekedi aye yepe afongoli yango alobi biso bana lité pona busomi ya mboka ba congolais nous pas mona clair afongoli yango. Voilà pourquoi to benga lelo état de droit. État de droit eza solganté. État de droit esengeli et la état lisambana misala nango. Ndenge to komo mona siko justice comme équilibré. Umukamati po biso to kangama trop na tango Kabila vraiment ce que fongoli kambanga a na biro kande boyana basi ba bloka ki ona se bazwe bana mutuka na yo na bisiko zo lala na ato changer adresse bazaka wana. Donc voilà un peu na façon ngai na mekiko limbola moi bosomi ya mboka. Par rapport à question mosusu nga kotunda tomoni tokota nanu na makambo yo ya mwana mboka mwana nsemi. Mwana nsemi arrêté ce matin parce qu'il y a eu trop de morts. Batu bakufi ebele surtout côté Congo central kuna na ba madimba ba changa nord kuna ba adepte bakufi ebele. Yango wana tomoni ba lobby ete mwana mboka général Sylvano Kasongo a lobby ete ba accompagner ye nanu na hôpital pour état de santé neza bien te ba lukape psychiatre a mekana nous kolandela ye. Est-ce que mon ancien sera encore poursuivi azala azonga sous prison centrale à Makala to akende angenga to buluwo to eza lokwa ubi akosenga ba futa ba émolument na ye mbongo na ye po azana le côté. Est-ce que il y a une différence, tu peux on l'exception to ye banane à cause des émoluments au cause ça la habit de pouvoir to sabotage. Ne mon ancien c'est un criminel. Ne mon ancien mais un criminel. Na sala na ba émission moko passé na loba na belela mbele na bi ne mon ancien mi place na ye eza prison Makala te. Il faut batinda ye na Osio. Osio eza kuna na kota Kisangani. Na rive gauche so katiba ngana bi Kongo mobimba ngana bi Kongo mobimba na rive gauche so katisi nde kuna ba place ko zalpina ki ne mon ancien mi avant. Omoni ne mon ancien akomona mboko neti ya ye mokoti. Et puis c'est un tribal na degré zéro. Un tribal, imaginez-vous que Batounaï Bazoua scellé les non originaires il y a Congo central. Mais tribalisme a violé na article 30 de la constitution. Oye lobby que Congolais nous soient en droit il y a kovande sika lingi atonginda kuna ye aduki musala vandi wana pe alongwe mukolo a olinga. Ne Mwanasem est allé au-delà, c'est un criminel. Il a apporté atteinte à la sûreté de l'État. Il a commis l'infraction. Naloba que ne Mwanasem il faut ba kangaye. Pe lelo ba kangi ne Mwanasem. Nandexaka na denosaka olenganko. Olenganko itango alobi na top Congo alobi non omoni ne Mwanasem tozo landela tozo négocier pour que ba PCA poste à PCA comme ça yeba ko s'en sortir après ce badepte na ye na lobi olenganko Zoua ne Mwanasem so lingo pese musala engagé na Fonus parti na yo Fonus ou bien na sensa kuna biloko na bino na sila kate wana bopana na ye kuna pana mboka oy na loba chef de l'état na passé émission na yebati na lobi chef de l'état ozola nanga Congo est commis, c'est-à-dire ceux qui ont se révolté au bomi batou bazuyo bati wana zaki pratique à Kabila. C'est que nous avons décrié dans un état de droit, ce n'est pas ça. On ne peut pas revendiquer les droits comme ça. Et aussi, institution président de la République. Et les institutions, oh, il y a une menace, mais ça l'a été. Est-ce que nous avons conseiller chef de l'État sortant Azaki député national. Institution Assemblée nationale existante. Ce qui est moniqué, bah, et monument na ye. Les alliés qu'on a badé na ye ba pesa qui était. A komele, na yebisa na bi azwa. Na défenseur na ye olenganko défenseur na ye. Parce que nous sommes comme bloc à olenganko aussi hein. Aza complice. Oui, on doit lui interpeller. Olenganko il doit répondre ensemble na ne Mwanasemi. Lui ne pouvait pas continuer à négocier avec ne Mwanasemi pour que ba pesa bango ba poste pendant que ba congolais bazo kufa. Moi j'ai perdu mes frères ici. C'est qu'il faut peut-être que nous luka bango baya na Kinshasa chef de l'État parce que il revendique pesa bango. Tozu Gédéon Kiou.
tozwi bato ya niatora kuna na est bache ya sani toye na bango wana eza aventure ekoki kosimba te et l'ongoni dans la police congolaise il faut maîtriser de telles personnes ne mon ancien aujourd'hui est arrêté mais il sera remplacé bato bakufi comment il est tata mukolo bakozo bana mike ba jeune oli bakende ko luka misala ba biso batangi ataka bango na ndako apakola bango soki nini akosamba ne mon ancien il va faire la prison makamo bazuye ba conduire un hôpital wana a chimie comprendre ngana za avocat nayebi ba fantir nyonso wana nayebi si yo naza avocat maman naza avocat pe ya lelo te alobi te naza na 13 ans ya carrière comme avocat ezali penango bate nayebi ba réalité ya profession ne mwana semi wana chimie abeti chimie bako examiner ye muyembe patele so azana coronavirus na batu na ye wana msusu ba monde bakangi na batu wana bakoshi bango quarantaine après quarantaine directement avant na cellule ce qui makala hote ba avion ezali ba freté ye ba kwa kuna c'est quelqu'un qui sème la terreur dans ce pays il n'a pas du respect envers les institutions de la République il viole il a s'autoproclamé qui me kolele kiao alobi ya za président de la République après a changé nazo senga mbongo na ngai ya banyongo ndiango bozolo ote ya za kaite mutasunga kaka iza mwana mboka ole Joseph Olengankoi président Sensa yanga comprendre na Sensa te mwana mboka Bruno Chibala pa boki sa bango yango yo ngana expliquer yo c'est-à-dire ko sunga mana mboko e comme sélectionné ba ko sunga ba congolais nyonso wana il y a des congolais qui souffrent plus que les monacé mais au moins une résidence mais il y a des congolais qui passent la nuit dans des terrasses on ne peut pas les aider. Et il faut aider seulement les monacés. Pourquoi cela ne réclame les monacés mais à l'équipe à nani? Hein? À part na ba désordre na yewana ya l'équipe à tunani. Les soni toko tirer les monacés. Na âge na yewana les soni toko ko tirer. Il y a mystique. Il y a comme misabad. Il doit répondre à ses actes. Bisso d'ailleurs structure il y a droit de l'homme centre de réflexion juridique la lutte contre l'impunité toko sangana inde collectif na biso toza 70 avocats même sous bazoya toko défendre ba famille oyo nyonso bakufeli oyo auteur ya liwa ezali ne monacé ozo comprendre sikoyo Olengankoi lokola ya défendre ba intérêt na ye toko citer ye il va comparaître ozo comprendre akoyo comparaître comme complice et ça normalité et ça normalité moto abimisa ne monacé mi tango a s'évader na prison ezaki Olengankoi c'est que Olengankoi yeba ki place ne monacé mi azalaki abimisa biso ne monacé ndeko basilo longo alobaka na mboko alobi ne monacé mi wana bozo mona azali terrible dangereux moto apesaka ye réponse contraire attaquer les sous basilo longo ezaki Olengankoi o ce que ça na pouvoir no muke okolo babongo te lelo vérité monante lelo mono kwa basile nganga bongo na bimo la mboka maître Franck Kalolo bino bo welio kanga mwana mboka mwana nsemi depuis VPM Gilbert Kankonda kenda Lubumbashi toyoka je donc ngubaba ki fallait bakanga baya nae ba député notable ya Katanga ba sali déclaration pour la makambo je donc toki sous ba rumeur o eza lokwa net information ba lobiete mwana mboka je donc bakangi na résidence ya mama Sifa et longo wana ti lelo mwana mboka Gilbert Kankonda vandika kuna na Katanga po bakanga je donc mwana se Mikale lelo nde bokomelo ba merci à la police congolaise bongo VPM Gilbert Kankonde bientôt 2 semaines tokoba 2 à 3 semaines depuis avant di kuna na mboka Katanga. Non mais naza porte-parole ya VPM achat de l'intérieur Gilbert Kankonde était mais en tant que ministre de l'intérieur aza pena Lubumbashi te. Je vous informe kazana Kinshasa azonga ministre akosa la 3 semaines libanda mboka ya nini te ya biro nete ozo comprendre na yebi ponga na zaka pe conseiller na ministère moko songolo na mboka donc ministre akosa la 3 semaines libanda te na mission de service te ezalaka te là wana c'est à rectifier Gédéon Kyungu azali mutombo kineti ne mwanase ozo comprendre rebelle mususu yewana il faut les traquer ozo comprendre il faut ko kangaye mais lokola kimi
bazoluka ye na olobi ke bamoni ye na résidence ya mama Sifatou nga naza avocat biso ba avocat to lobaka likambo so tozana ba preuve te biso siko to sala ba rumeur te biso rumeur ezalaka te là vraiment c'est hors débat nakoki ko se baser na rumeur te non akima place azali eyebani te mais soki balobi kaza na Katanga ndeko azoyeba place azali wana a signaler ba service pour que ba mettre tozana besoin kimia ekota Katanga ezate Kasai ezate Olomami ezate nini ezate Otuele ezate nyonso ezali Congo toana besoin kimia ezala na Congo na ba province nyonso ba tomboki nyonso balingi kimia te bazala traquer tolobaki bakangene mwana semi bakangiye ne mwana semi osamba ye moko te procureur général tango bozo samba sene mwana semi biso tango tokoya tokosite olenganko yope akoloba pona nini ya défendre ne mwana semi pe ne mwana semi zaka wapi pona nini asaki proposition pour que ba pese ne mwana semi poste à PCA c'est que ngaipe structure à droit de l'homme il faut na senga pe bazwa ba collaborateur nga musu ba pese ba misala non et bon critère compétence et a soutenir moko non ne mwana semi azoko so ba critère musala te vi âge na ya ba no sala et muto asenga retraite avant singa retraite bo baba kyungo singa retraite ko dépend de la poste non kyungo sala ba désordre au moins kyungo sala ba désordre kyungo azolo ka unité kyungo azolo ka ba unité au moins batone ba ne mwana semi batone ba kyungo baba tumo boye na sagesse na bango ba contribuer pour que biso génération oyo to banda kozwa maikanisi na bango wana pototi que la pe bana na biso mais qu'est-ce que nous pouvons retenir alléguer bisonine comme héritage de mon ancien na ba service nyonso à rendre na talo lenga zosin donc ko pe lobi ke non makambo ko meli ezaki to côté et puis pour bazoyer kuna il faut masasi elele ya zanani na bandika ndika no te na lobaki na lobi bisaki bino na ba etando na bino na bisabi na micro na binabi ndika eza au-dessous ya loi te omoni drapeau national de Zomonabu eza bundoki nyonso ya ba bundoki ya ba Congo congolais nyonso baza même tojo Zomono wana ezali bundoki nyonso ya monde entier donc ndika eza lo muke yo ena ndika ngana ena libanga oso comprendre donc la force reste à la loi il est maîtrisé à un hôpital ne bolo bokene un hôpital wana ba psychologue botala ye bo pesa pe ba résultat exact ata abeli na prison kuna pe ba go bandolandela ye place ane mona semi azo zangisa ba congolais kimia surtout on a Kinshasa siège des institutions yebisanga na nini crédibilité nini o institution mboka ko kozala quand un individu se soulève on a quatre capitale bisika présidence de la République ezali bisika ambassadeur ezali bisika consul ezali te bongote akota nani par rapport ya makambo ko bota polémique ya Roger Luma bambote na yo en mode confinement par rapport à makambo ko bota polémique ya mwana mboka auto to zaka biso ba africain te hein pour ani bolika obebo songi on a retenu non maître Franck tant que juriste babi la nouveau réécrit de président Félix Tshisekedi un très proche du président rwandais Paul Kagame. Est-ce que les secrets de notre pays seront sécurisés mais où est donc ce qui dénonce l'infiltration rwandaise en RDC par rapport à Akere Mouna au Aouti Cameroun aza camerounais balobi était azaki condamné par il y a 3 ans dans mboka nae. Comment est-ce que le président peut travailler avec un étranger? Le ta polémique. Maître Franck, tant que tu es juriste, il faut expliquer un problème. Un condamné peut-il travailler ou bien un condamné à libre à Kotambola? Bien, madame, na mutuna otuni ya confrère nangai, webi, il faut que az avocat, azali juriste à pambate, azali juste des formations et des professions. C'est un avocat parce que azali peut bâtonnier, hein, na baro na bango kuna na Cameroun. Nayoki nandeko moko atuni alobi
Azali collaborateur ya Kagame. Vous devez savoir une chose, que l'Union africaine, Azali na ba convention na bango ba signé. Oyo ba État esengeli et collaborer. Pour preuve, chef de l'État Nabiso Félix Tshisekedi Azali, deuxième vice-président de l'Union africaine. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que tous les États africains bazali liés ya collaborer sans problème. Ça, ce sont des conventions, ce sont des accords où ils allaient entre États. On a déjà appelé ces réponses. Et ndeko wana avocat wana azali esengeli bayimboka pe baye bana bande kumusu bazali bana. Pe ndeko atuni mutuna wana telemeli yango nazo pese yan. Ayeba ke azali initiateur ya cellule to agence oyo babengi ya lutte contre la corruption. Oyo lelo ezali vulgarisé dans le monde entier. Dans le pays nyos. L'initiateur ezali yende mkolondoto yende asala likamboan. Comprenez? D'où tous les États, tous les pays oyo bazoluka changement, bazoluka état de droit ya malonga, respect ya ba texte, miyibi esil. Po ebele bazotuna baza miyibi. Miyibi po amonike balingi ba boucher li dusu na bango. Nako bazoluka ba moni mabe. Comprendre? Yende a créé wana cellule wana lutte contre la corruption. Lelo ba bengisi aya aide biso. Biso tozali Sergili, centre de réflexion juridique la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire na quatre impunité corruption ezali. Ye aza les bienvenus pour la biso. Toko collaborer na ye pour que impunité est là. Corruption est là. Mibio bazo kaniske akoyate akoya. Et puis il y a la réciprocité entre États. Biso avocat toza avocat congolais. Nous sommes des avocats internationaux. Pour tokena défendre pe na Brazzaville, na Togo, omoni ba mboka nyonso oyo de pays francophones. Toza na droit ya ko défendre kuna. Bango pe baza na droit ko ya ko samba na mboka na biso. Ozo comprendre. Et que tokena la constitution mes droits est à peu près moko. Ça c'est de droit et sengeli de quoi na ayok. Pour aza moko ya ba mihibi batindi e pa ba mihibi ba yiba mbongo à l'état. Ba kansineti et ko simbate. Ça c'est. Et puis boye belo ko mususu que mutunyo so aza na droit selon mon constitution na biso hein. Ata aux étrangers au travailler na Congo. Mais ils ont un poste moko ko simete, ils ont présidence de la République. Et belo zo mon aba ministre, banani aba député, bazana double nationalité. Mais constitution péction. Ils sont au service de qui? Il y a ba congolais, to ya banani. Soki ka likame komeli bangwana balimba kanga bango. Je suis belge, je suis canadien, je suis britannique. Mais tant on y soit na to ba ki te pone. Mais azana ba responsabilité. Ndeko Moïse Katumbi bakizaki ye na dossier ba mercenaire. Au mon quitté à quel endroit dipon c'est un avocat français ayaki na Congo pour na kosam. Donc on est international. Il a le droit ya ko prester a wape ya kosunga biso. Il est le bienvenu. Kalolo na kati ote moi songi moke. Bongo soka linga zala ko travailler na moi mboka fait Tshisekedi. Il faut que bimaka ordonnance présidentielle ndé batanga. Mais nalobi hein qui nomme alors Batunyo non maman non l'acte oyo koki kobenda ye l'acte juridique administratif oyo ekoki lelo ko sécuriser ye ezani ordonnance à chef de l'État eza comme bakay engagé yo il faut arrêter. Vous êtes conseiller dans un ministère, vous êtes attaché de presse du ministère, il faut qu'il y ait un arrêté. Ah mais c'est ça. Mais le chef de l'État bah mikanda oya signé kawana no mabato ngo ordonnance. Alors où est le problème? Toko sela ngo likamuta interprétation mabe vraiment na mboko finalement ezani acte administratif et comme problème te akoya akosala biso to ko défendre ye akoya parce que aye ko contribuer na lutte contre mibi ya misolo mboka ba oyo bazo faire souffrir ba congolais ba interférence ba injonction
abus de pouvoir ti na appareil judiciaire procureur magistrat basala mosala malamu te il faut biloko wana esila tokota motuna mosusu en tout cas Célé Dibois bambote na mon vieux chéri na tuna quelle différence y a-t-il entre autobengile réquisition na invitation et loko ane boti moi problème et puis si Bruno Tshibala moi kizunguzungu nali pe na tuna pe tuna moso songi kana kata ya dossier à 100 jours automoni les deux juges ba jeté éponge loko boti moi songi moke na kata mituna na ngao na tunio bien maman na mutunu aliboso oyo ya koyeba différence entre une réquisition na une réquisition judiciaire non na invitation oyo euti et pas officier ya ministère public to magistrat to pe OPJ réquisition ezali bosenga demande ya expertise oyo procureur asengi na service compétent to na mutu oyo azali habilité azali na makoki ya kopesa eyano na mutu na wana na bosenga. Par exemple au mona kata réquisition ezali na ba devoir to recueillir yo expert dans telle matière pesa biso réponse na likamu boy. On se comprend. On doit déterminer les devoirs. Nesikoyo, lui l'expert, a ko répondre mutu oyo a recueillir. Oya salaki réquisition wana. Na bosenga na yo senga kingai. Na likambo boy. Tala e pa na ngai. Na zui e ya ezali boy. Nde ngomuni procureur général. A sengi secrétaire général oyo ya primature. Pour que après ça y est ba décret oyo nyonso premier ministre sortant mon amboka confrère nanga pe Bruno Tshibala asinyaki et puis ba preuve de paiement ya cabinet naye ba des conseillers chargés d'études attachés de presse tout consort voilà ne asengi siko YCG ya primature a copé sa procureur général et yano ce qui belema on ezali a kosangisango bosenga na senga devoir boboye yango oyo. Et puis on a interpellé aussi Matata Ponyo. C'est bien, j'en arrive. Par rapport à la interpellation, réquisition, on a interpellé Bangote. C'est ça, il faut comprendre. Ba interpellé Matata Ponyo, ba interpellé Bruno Tshibala, ba di Bangate. Mais officiel ministère public a sengi na secrétaire général en tant qu'expert. Atteindre la ba preuve wana parce que ça archive. Ce que tango ekozonge la ye. Peut-être ça déjà na dossier moko. Ezali kuna na office na ye. Ne avant abengisa bango il faut à réunir l'élément nyonso de preuve. Si mandé akobengisa bango po banda otuna bango mituna par rapport à l'élément de preuve wana. Ça c'est derrière. Maintenant s'agissant de l'invitation. Invitation ezali acte de procédure. Omoni OPJ soki bayo ko funda yo par exemple. To magistrat va fundi yo. Moyen abenga yo na téléphone yaka ezate. Ako comment atindeli yo papier wana soit invitation soit mandat de comparaison na adresse na yo na ngonga na kombo na ye pour que oya ko répondre mais motif a komater abiso motif to koye biso sur place no kite so ba biso motif ko pakatambango kimi ya mwana mboka directeur à cabinet chef d'état ba combien motif 100 jours dossier 100 jours non wana ezali continuité parce que ba bandaki ozo comprendre ya ba sitaki hein c'est un dossier RMP c'est-à-dire net singama tembelete ceux qui bozaki 20 80 ba cité bino le col dossier c'est fongoma qui déjà ça dossier mo beti mbum dossier mo beti tango batuno so ba ndam bebise yo référence à dossier na biso ezali boyi yaka to inviter yo ozo comprendre mais balobi 100 jours mais balobaki makamba détournement te balobi ka 100 jours basuki wana mabita ke misolo songolo boyi pa te wana batuna katango ye c'est ça
ils allaient acte de procédure, une invitation. Des différences yangoana. En tout cas, merci beaucoup, Vanessa Congo France. Mon maître Franck Kaolo, l'autre ça émission songi songi qu'on a intellectuel. Hein? Bon, quand on a s'appelle moi matière à songi songi les lois. Il faut que vous faut vendre un avocat. On va dans un montagne sur pour bakisara maele, mutaleki mutu maele azate. Maître Franck, les lois to monite singama tembeleka ndenge yo lobby. Mais to moni ministre na biso mwana mboka Tunda ya Kasende. Olobi oza Sergeli, lutte basée dans la lutte contre l'impunité. Ministre de la justice a Télémeli, arrestation ya mwana mboka directeur au Geoffrey Patient Saïba. Toyebite po des gens mususu ba koma ba militant ya PPRD ba pesa randeli kelemba to moziki PPRD yango akobanga singama tembele kene na kata ya lisanga na bango to kebo basala to moni Tunda Kasende il a frappé fort hein. Bien madame, merci beaucoup. VPM Tunda Kasende azali avocat lokola ngai. Donc ye azali appelé ya ko respecter mibeko ya mboka. En tant qu'avocat d'abord. En tant qu'avocat d'abord. Il faut atosa mibeko parce que to vivara na mibeko wana. Ye na ngai musala wa fonction za nango za fonction moko politique et koleka. Ma ozonga ka na toje na biso comme avocat. Vous comprendre. Interférence na appareil judiciaire ou bien na instruction il y a un dossier judiciaire eza malamte ezali malamte ezali otobenga en droit l'abus du pouvoir akoki kwa biser na pouvoir na été à s'interférer tomoni PG Mumba a répondaki a recadré oui yewana yende PG actuel ya sakanagate hey pasta ndenani Floribert Kabange nun te yo moni mbano na yete ba pesa ta poste mo te ata na documentation akité mabe il a récolté ce qu'il a semé. Combien de dossiers biso funda ba tachena batura quand il s'agit d'un opposant baké bakangi pourquoi la justice sélectionnée na mboko pourquoi ça y bazanani asa DG ya au Geoffrey qu'il réponde toyo ba yebisi biso azali beau frère Nemi Mouilane ozo comprendre te parce que biso ne bakanga ka biso ba biso bakanga te tu sais que dit pour pouvoir na yo ezali ya koluka état de droit na kata état de droit la loi ou les lois du pays doivent frapper tout le monde doivent s'imposer na ba congolais nyos. Ce que tu article 12 de la Constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et nous devons tous respecter alors la disposition de la Constitution, l'article 12 de la Constitution, qui stipule que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Ndeko Saïba Ndeko Samba. Ndeko Samba. Boni se révolter. Mais souka wapi. Ridiculiser. Autant aller répondre. Vous comprenez? Les responsables répondent facilement. D'abord pour me respecter moi-même. Mais comment? Procureur a bengi yo komeli un message. Yo nani na mboko. C'est que biso peso ki balinga kanga biso to interpeller muzna comme le procureur message. Non, l'abus du pouvoir, VPM, au conseil de l'Okwanate. Vous ne pouvez pas vous interférer. Vous laissez les VPM comme ça, vous avez peur parce que c'est votre compte. Il va répondre. Oh, et c'est la première fois que vous le ministre. Maître Franco pour la université à Kinshasa, tant que au université à Kinshasa. A suite décision, une décision, une mesure unique. Tu te mets là qui te font avec loi. Tu mettre pression. Après 72 heures, pas à fond l'université. Ah, Boni Boyoko, on travaille, non? Tout ça, c'est un abonnement. Tout ça, avocat. Ah, boye, bureau, ministre,
to samana to sala news ya ba honoré ah merci hein merci si et puis to ça belle to vivre na ba cotisation to ça wana toute personne oyo alingaka Sergili alinga pesa bado ba pesaka basonga biso et nous on évolue, nous défendons l'État congolais. D'ailleurs Sergili ezali structure moko sengeli pouvoir en place ba coopérer na biso. Pourquoi? Parce que tozo funda ka batu o bazo yiba misola mboka pe ezo zonga na trésor public et au retour bazo rétrocéder biso nani. Nous devons redéfinir encore. Ozo comme toza strictine ba strictine yo soute. Biso tozo funda batu oyibi bakangi yo ozongisi. To dénoncer ki na so de moutons mbongo ezongi. Ba rétrocéder biso nani. Ne l'autre côté mais baye baba ndako s'interférer on nga naza ministre de la justice nga nazali envoyé spécial ya Kingani te soki bango bakeite biso to hotel mela ti a répondre soki ya lo bigaza na elo côté pona ni azoki yo ibito zoki meleni tango bando lembongo bazo toka bazo to bando na ba soki bapesa ki tuna ndamo etali bango biso za kuna te ye atika ko se interférer to so mona so bakangi opposant mo to bato so de mutoa biso to funda ki to dénoncer ki tuna dénoncer eza biso c'est Sergili tant bakangi non bako bimate sanke ba futa mbongo ozo komona ba camera ba bimate mais pona oyo komona ni passion Saïba ya s'interférer pour ba citer peut-être rien Tony, j'ai sélectionné ça. Bah, qu'on répondre, pas qu'on répondre, basé belé. Il faut pas répondre. Merci beaucoup, Nasa Congo France. Comme nous sommes comme Anasuka. Donc, tu as appelé un juriste, na commission motuna na bino. Pour mingi bosilika ki makasi. Pour mingi ngate bébé béton. Maître Oyambi abeti libanda. Nous avons un juriste de formation, nous avons bien expliqué. Nous avons un maître Franck Kalolo. Moi, je suis Vital Kamere, comme nous sommes à Souka, à 5 liberté provisoire. 2 fois, je suis liberté provisoire. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Tu as éclairci ce temps que juriste. Pour te dire, tu as 5 liberté provisoire, ça moi. Pour la maladie, pour la ligne, pour la résidence, tout le qui m'a embocaté. Mais songi à poto ba ke mosika diaspora ba lobi maman Margot. Yeso qui te pesi liberté provisoire pour azonga Burundi. Est-ce que ça Burundi bino pe ba songi bo même sanga ngambo. Te mettre Franck le pona yo. Bien, makamona le telle nationalité na ye Burundi tona ninga na ibi ngote. Ngana bika aza congolais. Ngana bi aza congolais. Aza mutu wa Walungu. Nasina comment déjà na Walungu. On se comprend. Aza mite. Moi mikabare ndi aza kuna. Yaza te aza moi mite. Ngana ibi wana ti. Ngana ibi Congo mobimba. Na tamboli na ibi Congo mobimba. Ozo motana zo peso ba précision. Ngana ibi pa na bango très bien. Na ibi aza mutu territoire ya Walungu. Tokende forum moko boye baboma ba tu côté wana tokende osamba. Concernant liberté provisoire oyo ndeko ba foka ndeko Vital Kamere ba sengina ndeko Vital Kamere sengele ba mboka ba ke la liberté est la règle, la détention en est l'exception. Ezana droit na ye a 5 liberté pe esuki ka wana te malgré que ba accordé yete par 2 fois même après 15 jours à cause de sous liberté. Ce qui va élargir détention après 30 jours, à cause de toujours liberté. Motif oyo sengel liberté peut-être ils ont convaincre ba juge pour avant ba peso liberté ça na ba condition. Peut-être ba condition wana ezali ko convaincre ba juge né ngo zo mona ba lobité to maintenir yé azalana. Au moni prison ezali net cacho ya parquet et sengeli muto akangi au magistrat amona kayo acho wana net aquarium amona kayo bien à tout moment ça a besoin na yo bengala ngaye oye mbango bake na olokayo te voyager au saliboti ça c'est de 1. Donc je ne peux pas me substituer à un juge
pourquoi bapimeli liberté provisoire. Mais généralement natangaki moi jugement namoni que azali ko satisfaire te na ba condition o union se peut pas payer liberté ndé ba maintenir. On attend l'autre chambre après 15 jours tant ensemble, ça fait normal. Pour nous qui balobi azobela azo ken Afrique du Sud te to za na coronavirus na mboka ba avion ngakutuna na cargo omoni mboko yo esengeli changer. Il faut peine na mboka Congo to o mena tanga mobutu l'Afrique du Sud wana bando yo zo traitement na Congo. Je demande au chef de l'État à revoir mingi secteur sanitaire pour que l'installation d'infrastructures sanitaires elles la construire dans les meilleures conditions na kati ya mboka na biso. Tango beli ba soigner yo a. Bango bazana hôpital na bango malam gutu awa bato mbongo cinquantenaire. Na HGAB. Ezawa, on peut les soigner ici. Vous comprenez? Conseil n'est pas la présence va zabe ba docteur. Et on est bisio. A ken Afrique d'ici de ndengenine. Avant nana noa ba retraité ye aw. Entre de santé ezali. So qui peut ba bimise non. Bon c'est sélectionné. Omoni Franck Diom. Na Diom Ndongal. Baza qui peut ba kangamiti. J'ai Coco. Basenga. Ce sont des politiciens. Mouyam. Bâtonnier les confrères. Basenga. Bakendata. Mais babiki liga na mboko. Lelo baza mo santé te. Babiki ate. Ye akobika ka aw. Bassoigné aw a évolué. Santé ils en a pris mais akobika wa. Vous comprenez? Ce qui peut c'est sous réserve. Ce qui peut beaucoup on va déclarer ils a solo. Vous comprenez parce que il faut ba spécialiste batal. Azobela nini? Malaria, typhoïde pour wana to sakana microniose. Corona moyen bazawana. Moyen mena batunaye. Bon zoka cracher na ye na yi ba yekena na yi nerbe. Ce qui peut mon mystique ba na quarantaine. Ah bon tu es à l'hôpital en quarantaine après 14 jours batel évolution na ye. So eza corona. Avant de d'ailleurs motif malamu. Avant de peso bando soigner ya. Ti akobika bazobika. Bazobika na corona. Akobika, c'est un politique na mboka na biso. Toza tokoza la benemi na yete. Mais il est reproché pour le détournement des deniers publics à continuer à jouer la présomption d'innocence à Koba, à juge, à coopérer dans la justice. À coopérer dans la justice. Moi je crois que c'est un peu ça. Mais je m'oppose à ce qu'il y a que les Libanda, France bakang, États-Unis bakang. Belgique bakang bato mbongo. Mbongo wana bakoti sangwa. Ba médecin oyo amboka ba banda pe ko senga mbongo wana asoma bakisi awo pharmakina ezali banini ezali ba ko soigner awo la Congo France on va ko landeza qui mettre Franck mot de la fin il faut mettre Franck après ça peut numéro T bino doza ba dossier na Congo ba avocat ba ya ba moins serré ba lire bino ba mbongo donc mettre Franck à part Serge Eli azapé mettre avocat à part structure nae azapé mettre avocat maloba suka numéro à contact à Serge Eli ba tunso ani pe ba funda bato ba pe na makamuso ensuite na makokite ba ni pe ba holandais la bango numéro à contact na adresse à Serge. Merci beaucoup madame. Liloba na biso suka ezaka moko. Biso na Serge Eli to sengaka unité nationale. Ba congolais tendance nyonso to sangana pour que to construire mboka. Et ça la passe ceux qui toza libana mboko moni ndenge ba pesaka ba valeur pe ba responsabilité misusu na ba batu ya mboka wana ba originaire contrairement na ba non originaire tolingi Congo ekende liboso to si tomati elan to planir ba divergence na biso mais miyibi ya Congo bino bato bomesana koyiba mbongo ya mboka bozana ngo bozali kaka rattraper na passer biso na Serge Eli mingi mito beteka na passer na bango et l'autre quand ils vont passer na bango parce qu'ils sont mal comportés à tel point que ba congolais bazoni ko maturo et pe sakanda et pe méchant Serge Eli tozali structure ya droit de l'homme batunyo so balingi ba deré de près ou de loin boko deré na bisno tozana numéro mo à contact to pesaka to assistaka tout le monde ba demini bataba mbongo ba bazangi ba bazanango to sungaka
ba pe basunga kabiso bazali hein bana poto musupe basunga biso moni batindele bino boye bosomba eloko boye bomba se boye ça nous aide pour les structures hein et vivaka na ba cotisation ba leg ba don et tout consort numéro na biso ezala moko ezali plus 243 81 999 76 65 plus 243 81 999 76 65 wana à tout moment sur le kibiso butu le kola mo eto yamba bino sans problème. Merci beaucoup Nanessa Congo France, on est qui maître Franck Alolo, coordonnateur et à Serge Eli, merci na mon patron Didi Pumba, merci à Christian Touré Kenzo, na Sima Montage, na Sima Caméra Zala qui onésime, merci à Célé Dibois, à mon vieux méthode de Moulenda, notre jour viendra, mon vieux en tout cas mode confinement. Papi Maïbela Ngampir Basket, Papi Batia de Bonhomme Lisanga, Maman Bibiche Noka Michonoka, Isaac Tati Mère, double moté ma France à Giclo Winner, Axel Into et à mon vieux depuis France. Merci na le Bols Kassayan. Lelo le 24 avril, hein, mon colopé papa Wembati Karabiso, paix à son âme, 4 ans déjà. Dégana Koloba, joyeux anniversaire à ma fille chérie. Papa Didier Matondo Maseka, ma kotou nanga maman Marco Lelo fêté na moi na teta ka mosala. Confinement peut te refêter ndengenini. En tout cas, Tokten Balasima, ciao. Congo France. France.com site ya Solo Masolo danger Masolo Kitoko. CongoFrance.com